La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Banda lobi sangweyaki mwana ya Décor Ilonga akufaki. Décor Ilonga yeyo comédien na biso oto ebi biso nyonso. En tout cas, lisolo ya mwana oyo eyaki na internet. Na ashir internet mobimba toyebaka lisolo ya Décor na mwana na ete. Mutu a kotisa lisolo ya mwana ya Décor na internet eza ye moko mama ya mwana oyo. Mama ya bebe na biso akotisaka lisolo ya mwana na ye na internet asalaka ba crise de jalousie na ye tangu Décor abalaka. Nde ayaka obimisa makambu nyonso. Alors lelo mwana ya Décor akufi na nini tozoyoka yango kaka awa na Xile Botelwa TV. Kotala deja mwana Décor bino mo bozo mona azaki deja mutu moko azana eteke onde batu bazoloba azaki mutu moko azaki deja soki bien te soki ndenge nini non. Bana na bana bazaka na bekoleli na bango Décor amunene ta mukie. Boyebi te Décor akolaka ndenge nini. Po tozo mona na ba réseaux sociaux banda mwana Décor akufaki makambo komo bime bele. Batu na batu boya na makambu na ndenge na bango. Batu mususu te mwana ngo azaki deja o mwana AS. Ba makambu ebime bele ba malobe bimi ebele. Azaki mwana AS, azalaki boye, azalaki soin bande mama na ye bande kolandela soin na ete vike pasi mbongo ezalaki te ba makambu elobami ebele. Alors lelo Xile Botelwa TV toye na version oyo mwana ya Décor akufi na nini abelaki nini est-ce que Décor asungaka mwana tote toyoka yango awa na Xile Botelwa TV. Alors bandeko nyonso bolandaka biso bandeko bolingaka biso bandeko vraiment bolandaka Xile Botelwa TV topesi bino mbote esika nyonso oyo bozali donc mbote na bandaku na bino mbote na mabota na bino mbote partout oyo bozali soki ezali mbalano ya liboso okoti na Xile Botelwa TV tolobaka likambo aimer. Donc abonnez-vous, aimez vidéo, partagez et aussi malam. Donc aimez la vidéo, abonnez-vous, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na TikTok, tindela baninga lien partout, tina ba messenger, tindela baninga lien, ba kota, ba yoka problème nini oyo mwana ya Décor akufeli. Tomoni batu basali be émission et na batu musu ba ofinga Décor asundola ki mwana batebele ba fingi Décor batebele vraiment ba condamner Décor Ilonga. Mais lelo avant to banda makambu nyonso na préféré to yo kana no mwasi ya Décor façon nini oyo ye ayela kan internet lolenge nini oyo ye ayela kan internet. Tolobaka yango kana be mission na biso to salaka malgré boyaka ko commenter bo finga bokasa maloba tolobaka ezalaka na nzela te. Tolobaka yango awa tolobaki yango awa mwana mwasi oyo aye ko exposer mwana boye eza kitoko te. Okoki ko expose mwana na internet te po yoki kaka mama ya papa ya mwana abali ezalaki kaka obligatoire te babala na Décor Ilonga. Mwana mwasi wana ayaki ko expose mwana na ye internet mobimba photo ya bébé o etambolaka internet mobimba ba comédien belé bana gesho so totali gesho ana bana kitoko maintenant bomona te ke bana gesho bakota miniature na bomona te bana ba comédien bana ya kitoko me balinga kokota bana ba miniature te balinga te ba biloko wana bana bakota ba miniature bana bakota na réseaux sociaux. Mais moi si ya Décor tanga yoka ki Décor Ilonga bali ayaki na mwana na réseaux sociaux. Alors avant to banda be explication na biso na préféré na ozong c'est la bino maloba moi ça Décor ayaka nango na internet.
na ozongisa maloba wana na yasir maloba wana bao bayoka ngote na obandela ngona zongisela bino maloba wana o mwasa décor ndenge nini akotelaka réseaux sociaux. Oui, c'est vrai mwana décor akufi, mwana décor akufa ki lobby. Akufa ki lobby, décor aza penza na matanga akufeli mwana na ye. Ata ba ofinga papa irresponsable, oh papa bo ata ba ofinga mais mwana o akufi aza mwana ya décor ilonga. So bo tali bilongi bino mo bo mona ke mwana o azaki donc mobimba ya papa na ye. Mobimba vraiment ya papa na ye. Eza pasi, eza vraiment pasi pe mawa. Mwana kufi akei karaboe et pesi passe na motema mwana esi akola ki akomaki déjà grande fille. Alinga d'accord pas kokaki pe kozota mwana na ye ava na ye na kisasa. Alors batu ba fingi batu ba lobi d'accord abwa ki mwana kokai pe kozwa mwana na ye ava na kisasa. Mais boyoka pourquoi décor ilonga azora mwana na ye te? Ezalaka te ke po décor aboyaka. Décor aboyaka kozwa mwana te. Alembaka pe kozwa mwana wana te. Mais toyoka ba cause wana tolanda nanu mwasi ya décor tozongisa no maloba na ye toyoka yango après tokozongisa ba cause nini o décor ilonga aboya kozwa mwana nini o esala ke décor ilonga aboya kozwa mwana atikela mwasi mwana. Lelo afinga mini internet mazambo bala liboso te o atikeli mwasi mwana. Le mal à nez que pour moi dans un bon moïté, moi na koufi, c'est normal ba condamner papa. Peut-être ce qui les lo azoka mwana na ya vandara na mwana na ye, mais mwana lingaza na santa malamu, mais mwana lingaza na vie malamu, nyoso oyo elinga ki e amusuye komate. Mais ce qui nzamba décidé, ata mwana zalaki wapi décision nzambe tika la ka décision nzambe. Alors to landa no fille oyo. Toyoka fi oyo mama ya mwana décor mwasi o babota na décor mwana toyoka yena sikoyo après tozonga sima s'il vous plaît la famille na ndenge moko mabete na ndenge moko ya bien en tout cas na ebike bolinga chaîne na bino Irsil Botelo TV. Alors partagez les biso émission oyo partagez les biso vraiment partout et comme la bandeko ebele baye ba cause ya likambango eza nini tiela biso j'aime vimba et osa malamu mingi do tango tali au mona place ba j'aime wana o tieli biso j'aime et osa la malamu mingi partagez biso na Facebook partagez biso partout ceux qui posent mutosika oyo na Irsil Botelo TV. En tout cas, atozo landa biso na TV, atozo landa biso partout, atozo landa biso na téléphone, atozo landa biso na ordinateur, atozo landa biso na TV. Abonnez-vous et au sala malam tolanda. Bango je basali groupe théâtral. Sikoyo to basali groupe na bango. D'accord, azaki c'est comme si chief. Azaki chief à théâtre, pas d'image. Libali yana ngai bana poya beaucoup na ba osaba groupe à théâtre, mam na bango théâtre et tout et tout. Et au sac, décor, il y a un biseau. Pour moi, il y a un biseau dans le bain, il y a un bain, ce que ma caméra, tu as des à la famille, il y a un bandit au mot, il faut bien peu voter pour un monde au bain, on a peu côté moi, on a que le caméra, il bandage qui n'a tiwana, qui joue à ta moine, ça la boye, non, on a que ce moyen, on a déjà bon. Et au sac, il y a décor à yéko. Na yoko mana nume pa yana biso diko akomi ko linga ngai tant de fois akomi ko linga ngai azalaki na mwasi te d'accord azalaki na mwasi te mwasi oya utoba na ba mwasi na bo mwana mwasi wana bakabona d'accord mwasi wana azalaki na makambo ye azalaki makambo misusu vike d'accord azalaki na mbongo te d'accord azalaki na eloko ta ko supporter d'accord te akima ai d'accord na yo kuta décor azala mwasi te lomote bayaka pete lote tanga yo déranger nga ezaki te kenoko ya force nga nonga pe na lingaka ye to lingani to yo lingana wana nga azala 17 ans je ne me trompe pas na yo lingana to yo lingana ye to ndio bimana décor ayo na yo koma na zema décor na yo sa décor kene na zabu na zema na yo. Quand on a vu que nana zema wanga na kite awanga na kyangote me ayaki ko banga to ke ko longola zemi ayo memangai et pas mam papa moko bona njili hôpital mo ezana njili boye et na zandu s'il vous plaît na zandu ayo memanga ba côté kuna donc na yeba ko disu manja ngote bien TV que na koma na pe na ngola
ayo memanga kuna tanga ayo memangai papa nga yebisi abi wana ze mekomi ba 4 mois papa na yebisi abi kola moi c'était comme makasi c'est moi on a forcé au long la moi ça reperdre vina ndoro kufa kosala ngote ayo ça de commander ko abangi tant ayebisi d'accord abangi abina to tika to kina d'accord to kina ville asomenga téléphone moi ba touche vu que na kina téléphone ta yebisi nga soki pa abino ki ba rêver obengi ngo sanga sim to ba benga tout en temps pour na to solo maman so moni que non ba bengi yo ba lobi maman e pa abino que non mambaze mo bengi nga o yebisi nga informer nga pour la zala na yeba et pas biso pe ba ki o rêvango tanti na nga na ova ni pa na yo rêver que non que na za nziemi donc rêvango la yo ba bengi papa yebisi papa na biso et tout moi mokie 17 ans ba santé boy voilà je na koma ki déjà na 6e des humanités na koma na 6e des humanités na yo 4 classe ba santé ngai ba yo benga de na yo lo ba komo mobile quoi ba tinga mobile kombo na yebisi na mobile kombo na ye d'accord ouais ya camarade ya na bino vraiment ça là passe maka je ça là vraiment bien de la famille il y a la biso artiste dibalo wana vraiment ina kinga makasi donc ezaki vraiment bien te bayo benga bayo papa ça comme lettre kazo bazo ke kotika nga et pas la bonne kunda on a décor azova na kunda et pas la bonne matete l'autre bague tika nga décor et pas la bonne bayo sa lettre bayo toujours sa lettre non to boyo tika ito so ozwa ai pas biso baye ba pesi date voye pas biso ai pas biso ba pesi ba trois moko ne robotela nga ba j'aime s'il vous plaît la famille bo partager la vidéo botela nga ba j'aime maman voit n'est pas maman là qui n'est pas papa bon maman va dans ma tête maman bango maman anina papa bodwe bazana na matadi maman donc voit n'est pas maman là qui na bango moko boye na veni moka kuna na matete na kwenge oui na kwenge na voit n'est pas maman là qui na bango donc moi voit n'est pas maman là qui na bango toi na yeka pas mon comportement mobile ezaki déjà bizarre comportement mobile comment déjà ma belle maman kindumba d'accord kindumba basi kili oyoki bona mwasi que de bona mwasi abana ko zo kutu sona malonga te wana d'accord azana eloko te makajo ata 1000 francs simba on a pasi ata 1000 francs donc simba on a pasi d'accord makabe bele o sala boyebo ete okende boyebo ete d'accord ma yeka d'accord ko kipenga ndo kipenga ite ko tina te loko lia bo ndo sala ngote ano sala ngote mama ona ka mama leki na ngamba ko mama leki ne mtana ko bundana na ngai pona opesa ngai loko na lia mosa ezeni na vanda ba ntsala e mona lia malele ata mi fwando simba ona pasi deko makambe bele o sala boyebo ete okende boyebo ete deko ma yeka ka deko ko kipenga ndo kipenga ite ko tinda te loko lia bo ndo sala ngote mama ona ka mama leki na ngamba ko mama leki ne mtana ko bundana na ngai pona opesa ngai loko na lia mosa ezeni na vanda ba ntsala e mona lia malewa bo so mo malewa wetola mbi fufu to lie décor azana e yo koma na tamo boe na yo bota to na boti ponga décor vraiment bana na zemi makamne mabe wana tuzaki nyonso mobali ko beba na mobali makamabe oya boye so na ki otali sika no vana na kunda kuna ikenda ki tala mobali ko silika poni otala ngai mobali bana ko dako maltraiter ngata 100 francs ana opesa ngata préférer ko repesa mwasi muswaza libanda alianga otikana banzana na zemi ngai nazola na ba malewa kaya 500 francs na lia na lali lango na yo bota na boy ko zonge pa bango na boti ba bisi na ndo mi maternité bo d'accord bina zonga kuni pa mama leki na bango na ebisi papa na biso na papa kuni za lokwa na kati ya désert na zonga te mama leki na bango na za bien mais d'accord aza bien te na zonge pa na été po a onyo ko la ngai papa biso yo ba ke mwana ngabi mwana zonga kuni za te mais papa va na mwana papa bi moya zonga te
na mama nyonso kosala mwana akoka te mwana ti tobanga boye seka ayebi pourquoi oboya maka les jours na ma maternité les jours nazongi pa biso direct ye décor aye nazongi pa biso direct les jours na bima maternité nakome pa biso mobala yotala mwana yakaso 3 fois mwana azwa baptême o mwana azwa baptême ayo azwa mwana ke je sais baptême ye moko mobali ngana kende te o comment fait-il mwana azwa baptême yo mama ozala te mwana ke azwa baptême ye papa biso boy abi wona eza baptême te yo ke je mwana baptême mama mwana tika les gens sens te ayo kende na yo tika ngama juste mwana baptême na église na biso mbonga mwana d'accord ayo pela yo soma mutuka mais mbonga mwana toi tindela mwana e ezaki problème papa biso na occupé mwana biso que sinon me repose après déjà kufa na déjà papa na ngam na occupé nga mwana yana nga dibali wana sala tête inaka nga vraiment anako linga nga lisute po camarade na e propre akoma pe na un décor camarade na yo ki obota na leki na e anako linga nga vraiment lisute décor akipa mwana te kotinda mwana mbongo kotinda te mwana zo souffrir mais bazaka bo bengi pona mwana boya kotinda eloko te okoloba boye na kosala te décor azaki ka bongo papa biso ko benga ye batatina so ba benga ye batako conseiller na kena tina benga boye na loba na nani te oyo akolobela ngai po asola na décor mutu moko ta koka makamba décor aza difficile ato lobi nende nya okipe mwana te to sali ba okipa mwana te nga mwana bunda na mwana yo saki papa biso ayo kufa papa biso ayo kufa ye ayo sepela bi papa ba mwana na kufi to tali nga okoma nga na biseke mwa mbala yaki na mission na vie nga na mo boko la siko mwana nga mo kwa kene papa kufi ya mwana kena mutaboko la ye mwana kufi do nga na okipe mwana to charge na nga moko non au contraire écoutez comment est ma case bana ko kipe mwana te ni ko benga mwana na osango lisuite mama kajuna pasi wana mama pasi leki muta olobela nga zate muta okipe nga zate naza suna mutu te ba yana nga mobile presque ba yana nga misusu ba koma contre nga pona makam na sala d'abord na camarade yana nga yo azaki père yana nga bandeko otouti kolanda eza mama ya mwana ya décor donc mwana o akufi mama na ye so na bandeli bino lisuli solo oyo ezaka pona lakisa bino ndenge nini mwana mwasi oyo ayaki na lisolo ya mwana na ye pour que internet eyeba pourquoi ayaka na lisolo ya mwana pour que internet eyeba po ayokaka ke décor abali po amonaka ba photo na internet po amonaka décor abali musuna mutema na ye ayebaka ke non un jour décor obala ye un jour décor obenga ye un jour décor obala ye po bazongana babokola mwana peut-être yakanisaka bongo mais tanga ye komona décor abali amoni yango penza oui o ekomi réalité mususu nde abimaka na internet po ayoloba mambu ya mwana likamba mwana oyo biso nyonso toyebaka ngo te internet eyebaka ngo te ni ba connaissance à décor eza bato ebele bayebaka te mais ayaka ko exposer mwana na télé décor ilonga nde boyoki mwa moso alobi eza ke décor akipara mwana te décor alingaka mwa mwasi o teke o alinge pena basala avenir ka ndenge ezalaka basala avenir bango mibale alingaka epona avenir te na asi boyebi bana mibali bino moko bana mibali misu bazalaka alingi na ye mwasi mais alingi kaka pona avenir te alingi kaka kosa leka musu eza ndenge décor alingelaki mwana mwasi wana mais tango yaka okoma na réalité ya mwana elingozalaka important décor assumer ba responsabilité ya mwana po mwana zaki innocent mwana za innocent modo mwana bataza vraiment kotala mwana bato aza vraiment innocente na makambo ya bango mibale et puis soki lelo bato ba condamner décor par rapport ya parcours au décor aleki nango na mwasi wana par rapport ya parcours au décor aleki nango na mwana décor a isolé mwana
Batu ba condamné Décor pour Décor a isola ki mwana, Décor a abandonné ki mama, a abandonné pena mwana. Or il fallait abandonner mama comme yena mama bolingo ezala kite, mais na mwana fallait azwa quand même responsabilité à mwana na ye, pour mwana aza mwana na ye. Mwana aza mwana na ye, donc Décor fallait azwa responsabilité ya mwana na ye, mais Décor azwa ki responsabilité ya mwana te, abandonna ki mwasi, abandonna ki pe na mwana. Alors mwana mwasa asali mayele na ye na oyo akoke kosala, asali na lolenge na ye na oyo ye akokelaki, asali na ndenge oyo ye akokelaki kosala. Boyebi na Angola, vie eza mwa pasi. Angola etikala su ndenge zalaka ya kalate. Angola ebeba. Angola ebeba, vie na Angola ekoma pasi. Angola eza su ndenge zaki ya kalate. Alors Décor asala, mwasa Décor asala ki o esengela ki asala. Asungi mwana na ye na balolenge na ye. Mwana ye kosala crise. Ba memi mwana na hôpital mwana kufi. Yango bo mwana lelo batu ba condamné beaucoup plus Décor. Batu bazo condamné Décor pour nani po asundola ki mwana. Soki Décor asundola ki mwana na ete batu balinga ba condamné yete. Décor akoka pe ko va na mwana na ye, akoka pe ko zwa pe mwana na ye. Akoka pe ko zwa mwana na ye, mais atika ki mwana. Décor atika ki mwana na ye. Yango bomoni lelo bato ebele ba condamné Décor. Moi si ana pesinga mawa aolela abundina mwana na ye tala eza facile te na moi so azobokola mwana na ye moko, azobokola mwana na ye moko, papa te ye moko papa ye moko mama, aobokola mwana na ye après mwana aya kokufa. Eza facile te, surtout so akumemaki mwana na hôpital abimisi bambongo na bandenge na ye, mais mwana nzambe azwi molimo mwana kufi. Eza facilité. Donc tolobaka courage na mwasi na ex mwasi ya Décor. Tolobaka courage po na minute toza lisu na likambo olobate mwana si akufi, donc courage kaka, et puis courage na Décor oyo akufe libongo mwana. Bande onanga atabo condamné Décor lelo, atabo fingi nde bosa ba message ya kofinga nde bozo finga, atabo bibo finga Décor lelo, bo fingi lelo bo fingi lobi mwana aolamka te. Atabo ibo finga ebo fingi lelo mwana aolamka te. Mwana olamuka te, mwana si akufi akolamuka te. Aolamuka te. Alors comme balobi ke to lela na bato bazo lela, to lela na bazo lela, to lela na Décor et ozala malamu mi. Mes condoléances na famille artistique mobimba o babungisi mwana na bango. Mes condoléances pe na famille o ebungisi mwana. Mes condoléances na mama mwana Décor eza vraiment pasi pe mawa. Nzambe azwa molimo ya mwana na kimia nyoso. Bande onanga, abonnez-vous, commentez, likez, partagez ka ndenge zela boyebi Irsi Botelo TV aluka ba abonnement na bino ba j'aime na bino tolingango do tolobara toujours ce que zambala no ya liboso kotina Irsi Botelo TV. En tout cas, au s'abonner, au commenter, au liker, Nzambe a kopambola yo. Partagez biso partout, partagez na Messenger, partagez na WhatsApp, partagez partout, partagez donc partout. Partagez na Facebook, tia na ba groupe Facebook et ozala malamu mingi. Ngana bion tokutani à la prochaine occasion. Soki Yesu Christo a zongite. Karande na ebisi bino, bo partagez partout. Nzambe ako pambola bino. Bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Ixile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapet.